Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money to Avenue Bongolo, oh bah ça là on calamité, ça là n'est baby déjà. Avenue Bongolo, et baby déjà. Là, il y a déjà au moins 3 machines qui sont déjà en action et les autres sont en train d'entrer progressivement. Nous sommes au pont Lubudi, Kaluka. Donc les travaux de tirage ont déjà commencé. Donc c'est la quatrième machine qui est en action. Mieux vaut être assis sur un tabouret qui t'appartient que dans un fauteuil emprunté. Mieux vaut vivre dans la solitude que de s'insérer là où tu n'as pas ta place. Ta valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à la reconnaître. La vie est un long parcours où tu es le maître et l'élève. Parfois tu enseignes, mais chaque jour tu apprends. On ne quitte pas les gens pour leur apprendre une leçon. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.